Bonjour, bonsoir peuple de Dieu, bonjour les enfants de Dieu. Ezanga lisusu mwana musana tata nzambe na kombo na mama Elage Nathalie na lisusu le 9 septembre 2024 kokabwana bino bolamu na tata nzambe. Ngai nasalelaka nzambe na nzela na YouTube soki ezali mbala liboso ndeko mobali ndeko mwasi mpona kodécouvrir chaîne oyo na télévision na yo na telefone na yo na iPad no na computer na ordinateur na yo na laptop na yo boye malamu. Ngai boye na kombo ya mwana musana tata nzambe na kombo mama Elage Nathalie nasalelaka nzambe na nzela na YouTube. Nazali moko ya ba sentinelle liboso na porte oyo nzambe atanga aponinga pote na sana na kati na bilanga na ye na sena moyo. Tikete na bondela boye malamu na bato nyonso tu bakoyeba kotala video opo na mbala liboso boyeba kosabone boyeba ko like boyeba ko partager mpo ezali ba révélation ba vision ba message ba miracle ya nzambe makambo ebele nzambe apesaka nga nayaka kokabola yango awa na nzela na YouTube mpo na bino bana na ye mpo na bino peuple de Dieu boyeba kobénéficie nango. Boyei malamu leka na kosabone leka na ko like leka na kopartage ba video mpo ete bana nzambe bayeba kobénéficie na ba video na ba message oyo nzambe azali kopesa biso. Tikete na bondela po ete nakende na message na biso oyo ya lelo le 9 septembre 2024. Merci Nzambe mokeli na milimo nyonso. Merci le Dieu tout-puissant, le créateur. Nzambe nga na benga kozali nyonso. Nzambe nga na benga kozali source de vie. Na komisi na nete le Père éternel, notre Dieu, notre créateur. Nzambe merci pour na pema na bomo pesi na ngai, pour pesi na bana nzambe moko na monde entier éparpillé partout ba kozo occasion ya koyeba kolanda message au place notre bazwami. Nzambe tiketo ba ko visiter bango protéger bango. Molimo na nzambe couvre nga pe couvre moto moko na moko akolanda message o. Nzambe molio mo santo nga na loba te oloba. Oyo tie kati na nga po tezali bénéfice na biso na kati na sena mo yango na ko partager ndenge opesaki nga na pesa epai ya bana na yo lobanga na loba te. Merci nzambe tikite molimo ne contrôle espace oyo nyonso surtout molimo ne contrôle place oyo na vandi molimo ne ezala présent na kati na environnement oyo nazali nzambe ozala présent na kati na ngai ndenge olobaki ndenge olakaki ngai. Merci notre Dieu notre Seigneur notre Sauveur na commission nzambe azali likolo na nyonso surtout mokili na nyonso mokili na likolo na se nzambe mokili netola masanjolama libera na libela po tobongi na lokoma sanjoli. Alléluia peuple de Dieu na sengi na kombo na tata pe na mwana pe molimo santo. Amen, amen, amen. Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Bonjour, tongo malam peuple de Dieu. Place nous beaucoup d'occasions pour la nanga na pesibino mbote. Mbote boye malam na olisanga ya bisoba na nzambe. Tokuta na kati na oisika. Yo zali église ozali kola nanga. Ngapi onazali koloba pe nazali église. Yesu nzambe molio mo santo avanda na kati na biso. Nzamba avanda na kati de l'église. Soit déjà les bâtiments église. Nzamba avanda kunate avanda na kati na yo. Avanda na kati na ngai. Bolamu ya lelo eza nini? Bolamu ya lelo nazwi yango mwa kala na lobi nzambe azali kosala na nga makambo nakanaki nakanisaki te un jour ke ngai oyo mutu lokola yo ozali kotala nga na banda komona makambo pe na banda koyoka makambo oyo naye kopartage na bino susu bolamu na tata nzambe bolamu oyo eleki mo ebele ekomi mpenza ya mingi yango na telemi pote na partage na bino bana nzambe boyeba yango. Nzambe zwa lokoma sanjoli. Merci Père éternel notre Dieu na commission nzambe akontolaka milimo nyonso pokela milimo nyonso to. Vous allez mettre des temps, mettre des circonstances. Vous allez mettre des biloko nyonso to na monde spirituel na monde physique. Kombo na kaka neto lama. Biso to zali pamba liboso na yo. Lelo na ye kolobela spiritualité. Mama Elage aza moto molimo epoza moto molimo. Na fungo la parenthèse le na ki mwana moke makamba molimo na banda ya komona ngome ezali susu te ndenge ezalaki mwana moke ekomelinga ya munene makasi kolekana. Donc nzambe a changé nga totalement na banda komona makambo ole na ki mwana moke mais lelo o ekomelinga ya ebele ezalaki kobangisa ngale na ki mwana moke jeune mais siko na sina misana ngo parce que ezali o nzambe aponinga na sala ezali o nzambe a décidé atia kati na ngai pe afungulela ngai ba ona makambo na ye bakite. Eko bénéficier na mtu zali kotala ngai eko bénéficier na mwana nzambe moko na moko partout bozwa bina sena moyo na yango boye bolamu ya lelo ezali nazali kolobela selon spiritualité
na kati na spiritualité oyo avant naloba bino po te bo comprendre yango na spiritualité oyo tikete na tia mbula oyo ebetaka mbula oyo ezali kobeta pe mbula oyo ezali kobeta na batempete na mbula oyo ezali kobeta sans tempête mbula oyo ezali kobeta na mupepe na bakake na mbula oyo ebetaka dans le silence na kati na mbula oyo ezali kobeta na bakake na kati na batempete na kati na mupepe na kati eza ndenge moko te na mutu oyo azali kozwa bambula wana nyonso tu avandi na kati na ndako oyo eza makambo ya molimo santo asunga bino po te bo comprendre yango spiritualité nazoloba na bino lelo toza na bato misato tikete bato oyo napesa bango bakombo oyo elongonga na bino bato oyo bazali moko kombo na ye ezali avanze mosusu kombo na ye ezali matondo mosusu kombo na ye ezali na banani sindeme toza na bato misato moko kombo na ye matondo avanze moko kombo na ye sindeme mosusu kombo na ye ezali toza na matondo toza na avanze toza na sindeme toza na bato misato oyo bato misato na pesi kombo boko comprendre pourquoi na pesi ba kombo misato oyo spiritualité eza na nature spiritualité eza partout spiritualité eza na physique pe eza na kati na molimo mamela jaka na makamba makasi mais Saint-Esprit ko faire bino comprendre yango eza na bato misato bazali kozwa tempête ya mbula moko na bango avanze aza na kati na océan bula nanga malamu oyo ezali ba révélation avanze aza na kati na océan azali kobetela mbula azali kozwa mbula bien pluie oyo ezali kobeta na bakake na mupepe makasi na kati na océan aza na couverture moko ta kozipa aza na eloko moko te po te se protéger l'air mbula bakake azali kozwa na océan l'air mbula bakake ya mupepe azali kozwa na océan siko matondo azali kozwa mbula na kati ya ndako bamipepe ne oto mbula lere ezali kobeta mbula makasi mbula mupepe ya bakake matondo avana na kati na ndako na blia ya confort mais azali kozwa mbula mais aussi longtemps avanze azali kozwa bambula wana nyonso tu na mipepe wana nyonso tu aza na kati na océan eloko moko te ezali koprotéger azali vide na kati na océan kaka telemi na kati na océan azali subir conséquence ya mbula ya mupepe conséquence ya mbula bakake conséquence ya mbula ya malili mais matondo si longtemps matondo azali kozwa bambula nyonso tu wana na kati na ndako matondo avai na kati na ndako azali kozwa mbula bakake aya avai na kati na divan na ndako azali kozwa mbula mupepe azali komona ngona libanda ndenge mbula ezali kosaba dégâts ezali ko dévaster mokili matondo azali kotana na fenêtre azali komona bambula nyonso tu na libanda mais ye azali na kati na ndako na lia ya confort sikoyo moto ya misato topesi kombo ya sindeme azali kozwa bambula wana nyonso tu na kati na zamba na kati na forêt équatoriale sindeme avandaka na kati na forêt équatoriale Saint-Esprit asunga bino sindeme avandi na kati na forêt équatoriale kuna azali na abri moko te azali kozwa bambula ya bakake mbula ya mupepe mbula ya malili na kati na zamba na se ya banzete azali loko moko te azali kocouvrir après à part banzete oyo eza na likolo ne avandi na se na nzete mais banzete ezali kocouvrir mais azali toujours kopola sindeme na avanze aza na kati na océan azali kozwa mai ya mbula ya munene na mupepe ezali obeta bakake ya malili na ya mupepe makasi bango nyonso tu bato misato wana bazali kozwa bambula mais moko na bango oyo matondo azali kozwa mbula na kati na ndako elingi koloba nini na kati na spiritualité nzambe abengi biso na kati na spiritualité na ba étape différent na ba place différent Saint-Esprit asunga bino nazali kokena message oyo nazali komema na bino lelo nzambe atie biso na kati na bilangani na se na moi na ba place différent na ba lieu différent na ba moment différent pe to wuti na ba famille différent to wuti na ba pays différent donc lolenge oyo nzambe azali kosalela avancer oyo ezali ngai ndenge nzambe azali ko utiliser ngai ezali ndenge nzambe azali ko utiliser matondo ava na kati na ndako te nzambe azali ko utiliser matondo ava na kati na ndako na lia confort nzambe azali ko utiliser na ndenge mosusu
me ngai avanzi o navandi na kati na océan mbula ezali kobeta mbula nani tozokwelanga na nzoto malili ezali kokwelanga na nzoto na kati na océan nazomona mokili te nazomona de part et d'autre te naza na kati na océan wana ezali ngai ndenge nzambe azali koutilize ngai siko na troisième personne azali motu oyo avandi na kati na zamba na komba sindeme ye nzambe azali koutilize kuna na kati na zamba azali kozwa bambula ya ndenge na ndenge bakake ezali kolekene kuna babranche ya banzete place sindeme avandi ezali kokata na lere mipepe ezali kosala ezali kokwela sindeme sindeme aza na place ya kokima te sindeme akomata likolo na nzete mpo na nini lere mbula ezali kobeta banyoka babimi na kati na mabele bazali kolanda sindeme baswa sindeme elingi koloba nini yo oyo zali mosali na nzambe ndenge nzambe abengela na kati na mosala na yo ndenge nzambe atilizaka yo ezali ndenge nzambe atilizaka ngai te ndenge nzambe azali koutilize sindeme na zamba ezali ndenge nzambe azali koutilize nga te yo mosali na nzambe soko kotala video o be yo mwana nzambe moko soko kotala video o ndenge nzambe azali koutilize matondo na lie na ye ya mosala na ndenge nzambe abengelaki na kati na ndako na lie de confort ezali ndenge nzambe azali koutilize ngai mama Elijah te ngai mama Elijah nzambe atenga na kati na océan nzambe atenga na kati na océan nazali kozwa mipepe ya bambula nyonso tu naza na abri moko te ozali kocouvre nga na kati na océan boko comprendre message oyo naza na abri moko te na kati na océan soki mopepe ye nazali kosubir bamipepe nyonso tu na kati na océan eloko moko na kovizi naza na lie moko ya refuge te soki mbula ezali kobeta ya mai ya malili ya makasi nyonso te kosopela yanga na nzoto soki bakaki ezali kobeta batonere ezali kobeta nga na kati na océan na lieu de bataille oyo nzambe atia ngai na lieu ya mosala oyo nzambe atia nga naza na abri moko te nakoyoka malamu kaka lere mbula ekostope lere bakaki kostope lere mopepe kosila mais on si longtemps ke nzambe atenga na kati na bilanga na ye nzambe atenga na lieu de bataille oyo ezali na kati na océan kuna nazali na refuge moko te naza na place ya kokima te elingi kolakisa nini makambo oyo mona oyo nzambe alakisaka yo musali na nzambe makambo ndenge nzambe amemaka musali na nzambe ezali ndenge moko te oyo nzambe amemaka ngai ezali ndenge moko te nzambe asalelaka ngai nzambe apesi biso ba mission différent nzambe apesi biso ba don différent nzambe atie ba don ya ndenge na ndenge na moto oyo alingi nzambe asali kosalela biso différemment na ndenge oyo abengi biso na kati na bilanga na ye makambo oyo nga nalingi koloba na bino lelo oyo peut-être kolekela bino mais ezali makambo ya molimo pe ezali koaffecter monde na biso physique koloba teke mama oyo azali koloba mama Elijah akomi kolobela bakufa pona nini mama Elijah akomi kolobela bato bakufa pona nini est-ce que biso na bakufi toza na relation moko mais yo ndenge nzambe atilizaka yo ezali ndenge nzambe atilizaka nga te yango na memaki bino na natio ndenge molimo etiaki nga na expliquer bino po te boyeba ko comprendre makambo oyo nga nazali moto oyo nzambe atenga na kati na océan naza na refuge moko te naza na place ya komi protéger te soki mopepe ye naza na place ya komi protéger te soki bakaki ezali kobeta ekozwanga nyonso tu na nzoto na ngai naza na place ya refuge te soki mbula mopepe ali kobeta makasi be mvula mopepe ali kobeta makasi mpona bandeko na biso ya Congo Brazzaville naza na place ya kosecouvre te na kati na océan place nzambe atenga naza na liputa te naza na couverture te naza na bateau te navandi kaka likolo ya océan ndenge nzambe aponi kotianga na kati na mai po te atilize ngai ezali yo ndenge nzambe makambo azali kolakisa yo ngai mama Elijah na komona yango te pe makambo oyo nzambe azali kolakisa ngai yo okomona yango te po te okamwa mama Elijah azali kolobela na biso nini est-ce que toza na droit kosola na bakufi lelo na ye kolobela bino masolo na ye kolobela bino masolo te na ye koyebisa bino réalité oyo ezali kolekana entre biso les vivants na bato oyo bakufa est-ce que ezali malamu na biso tolotaka bato bakufa po d'interrogation tokoyebango awa est-ce que ezali malamu tosaka be ba message oyo bato bakufa bazali koya kopesa biso na nzela bandoto ba famille na biso bali kopesa biso na nzela bandoto ezali malamu to eza mabe nazali kofungola bino sikoyo yango na memaki bino na natio ndenge molimo elakisaki ngai ndenge molimo elakisaki ngai lobi na tongo oyo ezalaki dimanche le 8 septembre 2024. Lelo nazo sala vidéo o na kanta toza ba 20h déjà le 9 septembre 2024 toza lelo lundi. Yango na liko sana bino vidéo on. Ngai mama Elijah naza na ba famille tout comme bino boza na ba famille naza na bandeko nanga o basi bakufa naza na ba mama na ngami bale moko abota kinga moko abokola kinga basi bakufa naza na noko nanga o abokola kinga zalaki papa po na ngai bolanda déjà ba vidéo wana
nasi nasala bino yango naza na bandeko bakufa bakenda kala naza na bato obe bakufa bakenda kala nayeba bango te naza na bakokokoko nanga bakufa bakenda kala nayeba bango te tout comme biso nyonso to na se na moi yo o moto ozotala ngai oza na bafamille deja basi bakufa bazali yo o moto ozotala ngai oza na papa na deja akufa oza na mama akufa noko akufa mwana akufa yaya akufa camarade moko akufa est-ce que bato wana lere bazali koya na bandoto na biso bato basi bakufa bazali koya na bandoto pona epa na biso makambo bango bazali koloba na biso est-ce que toto se yango be toto se yango te est-ce que zali réel beza réel te na eko fungola na bino yango saint espace songa bino bo comprendre yango ngai mama ela jande na zaboe nazali mosali na nzambe boyebi nga ba obalandanga bandakala nzambe azali komema ngai na ba dimension mosusu nyonso to bino boko banda koyeba ngo kaka awa ngai le nazalaki mwana muke na yebaki te ke un jour que non bakufi bayaka kopesa biso ba message pe ya makambo oyo ezali réel ezali kokomela biso na yebaki te ke bakufi bato na biso o bakufa bazali koya koyebisa biso makambo ba secret oyo tozana ngo na monde physique boy bango bakenda mais bazali koya koyebisa biso ba secret oyo eza na monde physique na kati na ba famille na biso na kati na baninga na vie réelle ndenge totika na se na mo tozali kotambola na yebaki makambo oyo te kovana na nga na se na moi kovana na nga na se na makona nzambe kosala na kati na musala oyo nzambe abengelinga na bandi komona ebandinga bandakala na bandi komona kana sina salaki bino video mususu papa oyo abokola nga zaki noko na ngai abokolaki ngai akufa kala nazo fungola parenthèse oyo akufa kala mais place oyo akendaki kuna place oyo akufaki azalaki na nzela kokende te parce que banda ko salanga mabe anyokolaki nga mabe mingi atraumatisaki nga le na ki mwana muke na ndenge nini abandaki ko violer nga na fungoli parenthèse noko abokolaki nga banda ko violer nga mais ko kufa oyo akufaki akenda bakunda kuna na mboka Kongo nga nazali na mboka na poto na mboka Mindele siko na bandi kolota nazali kolota na kolota akufa me batu bakufa kanzote kufa kame mulima mutu kufa ekufa te nzamba mbimisinga na mulimo na keko kutana na noko nanga papa na ngai asi akufa kala na keko kutana nga na kutana ye alal avandi na se azalaki na mawa azalaki mokonzi na se na moi awa na kati na armée congolais l'air Mobutu azalaki sikoyo mabe oya banda ko salanga kolela na ngale na banda kolela ko mabe oya banda ko salanga kolela na nzoka te mabe o to salaka bato na sena moyo yonde ko mwasi ndeko mobali o yebi makambo oyo te mabe o to salaka bato na sena moyo après liwa elandaka biso na sena mai elandaka biso ne bolimbisanga elandaka biso na sena mabele ngana tikala ko yeba makambo oyo te sikoyo l'air noko akufi akei nzamba ekomema ngai place molimo na ekendaki molimo na ezalaki na droit ko continuer zela na ngote parce que nini azalaki bloqué na mabe oyo ya salaki nga l'air azalaki na bomoy kokende na kei kuna l'air nzamba meminga kuna na moni abandi ko senga nga bolimbisi mais na vie réelle noko nanga papa nanga akotika la jamais ko senga nga bolimbisi mais mabe oyo salaki nga ekanga kienzela na bondela ki pona ye alobi bondela pona ngai tala bananga na ya na oisika na tikala ko nazo na nzela ko kendete nine kanga ke mabe ko lela na ngai ya mai ya miso bino batu bonyokola ka bato bino batu bolelisa ka bato bino batu bobimisa ka bato mai ya miso ezana batu mususu na sena moyi bokoki ko nyokola bango te ezana batu mususu na sena moyi bokoki ko monisa bango pasite yo olelisa ka mutu moko songolo sala attention yo o nyokola ka bato sala attention ba nyokola ka n'importe qui te na nzambe na sena moi na bondela ki pona noko na ngai na bondeli pona ye mbala moko le na bondeli na limbisi kaka kuna place nzamba memenga tokenda okuta na ngana na kati na mulimo na limbisi na bondeli pona ye mbala moko verre ya glace mai ebimi na sina sala video wana le verre ya glace mai ebimi na pesi ameli mai wana asali nini alali siko na se tout droit mbala moko dra ya pembe kande bozomona nini pole na lati bo dra ya pembe makasi bimi na maboko nanga na sali nini na zipi ake mais avana zipa e dra ake dele na bondeli pona ye pa zui maboko nanga ya bondeli alobi makambo o yebi kaka nga moko po un jour na kosalango na bana o ya bota na kansa bande konanga so bota la video boko comprendre ngo bana oyo noko nanga bota bato bayebi ngai na bokola ki ngai
papa nanga alobela kinga makambo al papa na biso alobeli nga makambo na banda ko azaki noko pona nga na banda ko benge papa nde baninga nyoto bando benga papa papa azaki ko bokola nga na ndako mais oui azaki papa pona ngai alobeli nga makambo oyebi nga moko pona bana naye alobeli nga makambo po yebi nga moko pona bana naye nakangi parenthèse o pourquoi nazali koloba makambo oyo boyeba ke biso bato toza na mokili monde spirituel e contrôle ka biso bato toza ba vivant ba famille na biso nyonso tu oyo bakufa ba famille na yo oyo tu bakufa na famille na ba contrôle ka bino na kati na libota na bino soki boyeba kate o makambo ezali kolekela ngai natikala koyeba makambo oyo te ndeko na nga mosusu ya mobali akufa kala aye ko révéler ngai makambo moko o natikalaki na kibomoto bo na kotikala koyeba ngote makambo soki na bimisi yango na moyibwe famille ko panzana eza ba révélation moko bato bakufa bandeko nanga na bandeko nanga te bato bakufa bazali koya kopesa nga ba message bato bakufa bazali koya kopesa nga ba message na kilopesa tina ba famille na bango mena na bandi ko sala makambo na ko contacter ba famille bo na bo menga moko nazali komona makambo wana ezali réel ko le réel ndeko nanga mobali wana kufa akenda makambo oya ko yebisanga mukonsusu na vandi natali après salaire ndeko nanga yebisinga saint esprit bandi ko speaker nga les mêmes makambo ndeko nanga mobali akufa ayebisinga donc makambo wana donc lekeli ngai ler bino bobotaka babana bopesaka bango bakombo nini boponaka bakombo bopesaka bana bino na kati na ba famille na kati na ba église bopesaka moto kombo n'importe quoi te boyeba ke bato na biso oyo bakufa na ko continuer na vidéo o parce que eza message molai soki na kati yango bato na biso oyo bakufa bakontolaka na kati na ba famille bato na biso oyo bakufa bazwaka ba décision na kati na ba famille na biso bato tikali yo o na kati na famille ozalaka moto kotumbola mapeka yo o na kati na famille nzambe apesi bino bozwi olingi kosunga bato na kati na famille te yo o na kati na famille na bino nzambe atumboli yo olingi kokipe bandeko na bino te ozali moto akotonga moto akofinga moto alokuta boyebaki ba famille na ba papa na bino na ba parents na bino banoko bayaya baleki ba oyo bakufa bakontolaka bino na oyo anga pe bakufa bazali ko contrôler ngai nzambe afungolinga matoi nzambe afungolinga matoi nazoyoka ba réunion ya ba famille nanga bakufa bazali ko sa ba réunion pona biso batotikali na mokili donc makambo wana elekelinga bazali kozwa ba décision nzambe na lola songa biso bazali kozwa ba décision pona biso batotikali na sena moi mais ba famille nanga basi bakufa kala na yoki ba mama nanga mibale bazali kosolola selon ngai pona vie na ngai bazali kozwa ba décision pona ngai na yeko vanda lisusu na yeko mona ndeko nanga mobali mtusu akufa naza mutu lokola bino bato bali kotala ngai naza na ba problème pe zali kolekela nga na vie nanga personnel na vie ya mikolo nyonso tu ndeko nanga mobali wana akufa kala atika kinga na ba problème oyo te ndeko nanga mobali akufa akenda kala atika nga na ba problème oyo te ba problème on azali koleka nango personnellement tina mama oyo naye komona ndeko nanga mobali aye na epemo kwa mulai ya kanda aye koyebisa nga boye alobi omoni bato nyonso tu o bazobundisa yo ngai na banda koboma moto moko na moko na tourner na talie alobi omoni entel moto wana o azali kobundisa yo mwana mwasi wana o azali kobundisa yo ngai na koboma bango ngai na koboma ye o ezali deuxième fois bato bakufa bazali koya koyebisa ngai keno bakoboma mutu moko bo po mutu ana azali konuire vie na ngai bakobona boma mutu moko bo po mutu ana azali kobundisa ngai mama abota ngai atikaki makambo oyo te bosiko bango bayibi makambo oyo ezali kolekela nga na vie présent boye ndenge nini mama na nga abota nga akufa akenda mais makambo oyo ezali kolekela nga na vie présent na nga oyo naye komona mama na nga na butu mokolo mosusu aye koyebisa ngai yo olingi na boma mutu oyo maintenant ngala oboma ye pona nini ba moko molimo ezolakisa nga makambo mutu ana azali kosala pona ngai makambo mutu ana azali konuire vie na ngai baye kosenga nga permission baboma le même ndeko na nga mobali akufa akenda le même mutu wana pe aye kosenga nga permission bi nazoboma ye naye koyebisa bino makambo oyo bosala très attention bino bato bozali konuire ba vie ya bato bino bato bazali kobongisa bana na bato na sena moi bandeko na bango boye bake milimo ya ba famille na bango ekufa te
milimo bapara na bango ekufa te parce que na kati na bible tokende kotanga yesu lera mataki na montagne o mama elijah comme kosona bakufi non na bondelaka bakufi te nga na bondelaka moke na likolo na se mais bato bakufa bazali kwa kopesa nga ba message réel na fungola parenthèse leri yesu amataki na ngomba ko prier banani babimelaki kuna Elina Moïse bakusi bakufa bakenda kala tout comme yo ozali kotala ngai yo bundisaka na vie na yo yebaki famille ya bato oyo ozali kobundisa ba oyo bakufa batelemaka baka kobunda mpona bafamille na bango nakata video opo na kotiango mosusu